Bonjour, bonsoir, chers internautes. Partout besoin d'un la 3W. ABC One, votre chaîne de référence en tout cas. Bison de Tolobaka, Jésus-Christ est le number one. En tout cas, nga irene meta na yesu na manda kuna mino kolbe ali kambozo pesa passe na Kinshasa. En tout cas, tozoyi bate nzela na Kinshasa ekomi pasi. Pas si pour nani. En tout cas, tikana banana ko rappeler bino. En tout cas, tobo sanate que na 2012 tozaki na problème ya érosion ya libulu manzengele. Libulu manzengele ezani neza libulu moko esalama na commune Ngaba na croisement ya avenue manzengele na Panzi. En tout cas, nzela etoboka ki ya kosakana te. Il paraît kutu banyoka bandai ko bima na kati. Nde l'état congolais atiaki maboko abambaki nzela wana en tout cas ekendaki sango partout ailleurs na bapoto libulu manzengele donc prince ekabwana ki libulu mwa munene esalemaki esuka ki wana en tout cas na 2016 libulu musu ekosala makaka pene ya libulu esalamaka na 2012 libulu manzengele libulu mopulu en tout cas libulu wana epesaki supasi na ba habitants ya côté wana tobosana te na rappel bino nzela ya université onde nazobeta masolo yango nde reliaka ba habitants bautaka université campus bautaka monga fula bautaka rigini bautaka baipasa bayaka po bakende ville balekela kanzela université oyo bandi na rond-point Ngaba pona kosukisa na yango esuki bel bien na université catholique eza côté ya Koidro tomoni bien limité nzela wana mobimba eza vraiment ya kobeba makasi en tout cas nzela ya université o tozobela université pona ni toponika ka route université parce que nzela wana eza victime ya mabulu banda ba année ebele depuis 2012 je vous l'ai dit nzela wana bandi kotoboka na libulu manzengele libulu mopulu et comme libulu gungu libulu kolokoso nyonso ezaka ba vene toboki lelo ndeti awa à 1 km toboki 5 km dans le même bakende na banisanga nzela ekomi kodetourne bona besoin bisenga plusieurs transports et na 2016 awa le même route universitaire et toboki lisusu na avenue Mopulu ndi na ndalo ba tout à l'heure Mopulu et toboki Gungu et toboki en tout cas tozoyi baté réaction ya ba habitants ya sikawana ezalaki metoboyi bel et bien kola kisango pourquoi parce que toboyi to tomber sous victime ndenge mona ndeko na biso aussi wakufaki pona mambanzela eza parmi ba antécédents esala iliwana eba tirer masasi naza la victime te lokola ndeko na biso papa Eliezer en tout cas to bomba image wana to kitaki sur terrain pona osala mino musala kitoko lelo sikoyo na 2017 nzela e bebi ya kusakana ti. En tout cas, et baby pourquoi tu as dit que auparavant OVD ndaza chargé à kotonga bandila ya kobama madusu mais cette fois-ci là ba pesa ki ba chinois mbongo ba bambanje bandila pona koyeba kaka ki lokola ba chinois bazo émerger na mboka na biso par rapport à collaboration na biso na Chine ba pesi bango lisu bandila mais bala oyo eza ya mabe makasi ya mabe makasi pourquoi en tout cas nazo senga mon cordon chéri mbulu aba no senga na l'élément oyo et on se retrouve tout juste après.
Voilà, merci à notre cordon Jérémy Moulou pour Nabilili qui tout en tout cas ils ça passe hier. Oh loufou, oh matadi, oh ni en tout cas poto oh yona mabulu bozo moneza mboka te ça bele qui ça na route universitaire. En tout cas ba sopa qui terre jaune. Ba sopa qui terre jaune ba timola qui en tout cas to ba ne bandel ba timola qui Kotimola batimoli basopi terre jaune de bozo mona bo uti ko mona bilili basopi terre jaune po ba ko sopa kushia col. Col wana après ba ko tia mabanga po ba tia goudron. Mais eloko population congolaise ya secteur on les ont imploré ezani. Ko sopa ki zelo en tout cas et ça dit déjà 6 mois passés. Zelo batie col wana zelo la maya makala ezokanga te eloko te na yango lelo nzela wana ekomi mabulu ya kosakana te banze ezoleka te mutuka so eleki ezakaka bele bien na couleur ya jaune okancha nzela ya matadi. En tout cas to senga na l'état congolaise na ebike bolandaka ba médias sociaux yango na bokangela batu. En tout cas biso ozana pona ko boma mboka te toza wana pona ko panza sango vraiment bozwa solution vraiment ya route universitaire parce que ezopesa vraiment passe na ba maman o bakendaka koteka bakendaka zando na ba papa bakendaka misala na tongo. En tout cas esuki wana te vraiment insécurité totale dans le secteur wana parce que ezalaka ceux qui babeleli yo koto kuluna kangio de l'autre rive yo okima de l'autre rive. En tout cas de l'autre rive ngo eza nini tozolo balikambo route universitaire nazo rappeler pour bazwi biso sikoyo route universitaire depuis rond-point Ngaba ti na Koidro. En tout cas eza impraticable ndenga ko sakana te. Pourquoi depuis basopa terre jaune ti lelo ba ka ko sala nzela wana te nzela ko mabulu e batiwe toboki mai. En tout cas toko kantondier tozana mboka. En tout cas Ngaba eza tokoloba eza li passe ya makala ba ekabwani kaka na route otobengi universitaire Prince. Soko kati na ngambu tokomi na commune ya Makala. Soko toza koto tokomi na commune ya Ngaba. Soko leki commune ya Ngaba okoti Lemba. Soko leki Lemba okomi Matete. En tout cas batnyo sebi ke bozana ba net bozana bo taper vraiment carte géographique ya Kinshasa bo mona makamno sozoloba ndenge ezali. En tout cas nazo beta CT OVD l'état congolaise ba chinois. En tout cas botala makambo botikaki poza kitoko te nazo loba sikoyo na koma déjà na point ya insécurité totale. Insécurité zandenge ni nzela wana avant le cas faut katsa na bot eza 500 francs bongo pe wapi yango soko kati pe na makolo eza tellement muselu okokweya ba mama ba papa bazokweya. En tout cas bomi tozo ebisa bino en tout cas bondimela ngai Irene Metaso na koti makambo c'est que ça sérieux. En tout cas insécurité totale bakulu na bazui yango occasion ya bien ba menacer batu na Ngaba ba menacer batu na Makala moya okatisa eza te soko kimi na Ngaba batu ya Makala bakangiyo soko kimi na Makala batu ya Makala bakangiyo pe ba souci te belé oyo wap tozo ebate. En tout cas maître Lulu éclairci ça ki biso sur Fewana. En tout cas bino ba bureau de na ba sucette botier na ba coin ya capitale surtout na Victoire na Ngaba na Lemba na Matete. En tout cas to ebite musa na binoni donc kulu na nezo bunda eza a 0 pa na sucette ezawa batu ba obunda awa soda roya azo sabino batu yako benga kulu nezo bunda azana la ta sukutu na fota ndenga zo kanga yango papa kulu nezo bakati mutu oh papa mama so na wakati mbongo opesa ngambongo yoka propos ya soda waza agent de l'ordre aza censé sécuriser population alors tu na ba ofutanga est-ce que population faut futa soda na éviter. En tout cas topé maman muké parce que analyse eza très profond pe eza vraiment pertinent tout signe dans notre cordon Jérémy Moulou. En tout cas balancer biso na élément maman muké topé ma et on se retrouve tout juste après te basala ngo pa bato batala bilongi netinga maman muto asala ngo na banga te ata mo police osala nga ngo vraiment na éviter. C'est que uti côté mususu neti ngave mana zabu salinga ngo otika na souvenir nanga ya ki soda obike non nakutana na soda moko formateur parce que ngana dani soda formateur on a kusala yo kutika na parce que qu'est-ce qui est vrai les autorités à bango bazo pekisa bango ngo ezabilo balolo c'est comme si bosa système ngulu diaka ozolo bana munoko makamususu osa basini makamususu po bazo changer te bazo yoka te ba kondi ba pekisi babike biloko wana ezalaka normal te téléphone à mutu kotala ngo kaka soki or moko epesa mi pa ya parquet. Même ndako ya mutu kokota bikote la te yo soda na ndako ya mutu kesala nini eza violation domicile na ndako nango koti na kangyo na kati na créer incident ba ko kanga biso mibali na tu na yo koti na kati ndeni bino linto te ya peuple to esa bango ke lingambo kana yo futa impôt
combat kasalongo biloko bingo te toteka peuple non to ba cinéma mususu ya révolutionnaire ngana za révolutionnaire muséiste révolutionnaire nana ba cinéma mususu na pesi bino yango bako tika kutu rebelle bakanyinga pwani ba cinéma ezali non on doit quand même se respecter na poto muni bakanga mutu apesa mutu sali aba sali comment ya menace non na poto ça que monsieur tu as l'état d'arrestation tu as le droit de garder silence tout ce que tu peux déclarer peut se retourner contre toi tu as le droit d'avoir un avocat. Ici, vous arrêtez les gens avec dérangement, avec non. Vous allez tous se prendre en charge. Voilà, merci à notre cordon pour la musala qui te connaît dans Zoloba. Tout ça, on a pour la musala pour la bino. Ce qu'on a côté likambo et Angela, c'est que likambo et ça vraiment ma tata ya mingi. Angela route universitaire, ouais comme impraticable, on denga kosaka nati. Hein? L'État congolais, ça on a qu'à pour nous kanga batbalé qui sait que l'eau pour bagarre qui sait que non on s'en a pour nous la personne musala qui te en tout cas tout senga hein nambula matadi na biso en tout cas pardon bon c'est la biso route universitaire pardon vraiment tout sengi bino parce que ba maman baza victime ba oui ba on bon ba carte ma pas ba papa bazo ke msa la muté ba kati bango macheti na musala ngo pe ya Congo soko s'absenter jour moko ba kati au salaire soit ba bengani ba remplacer mususu musala malongi zate ba policier ba linko sécurité population te parce que bazala mbonga malonga te salaire malonga te en tout cas papa mokondi sunga peuple na yo bazo la nzela eza malamu te nzela eza malamu te en tout cas et que ça la biso frère bien sûr qui feel back qui a bien en tout cas si kana pesa merci à ma patronne à maman Chantal Ayao pour la opportunité qui toko à salida koma vraiment banda kuna bino na moni maman Boyo Kalaki et soyo na pesi sumbo te na molandi munene dadi mbenga na bosani te mon papa que j'aime bien patriarche KP pour la en tout cas ngana bino to kutene au prochain numéro to zakaka en tout cas sur la moni lo kama bien na Kinshasa na zaona pona ko bimisango ko kunda bino batamite malamu bozali ebi ke bokama boko te boya bo s'associer na peuple na gouvernement congolais en tout cas bo sala eloko mo malonga parce que poto lembi bana to banda ko lela nzela bana to banda ko lela o kuluna banda to banda ko lela en tout cas solution ezate mala o naza sur na eliki na nzambe ke turoyo eloko malamu ko salama ngana bino kutani vraiment au prochain numéro bye.